kino nyonso aza na vision ya poto. Or que ba mindele na poto baza na vision ko ya Congo. Ozimo ele kwa na mindele asa ka projet ka ya Congo pour mi s'enrichir azongo. Mais kino aza na ba province na ye bon pas besoin de tout ta pour yaka. Comment que natika pour développer kuna na yakin na fandi or que ba te bele ba simana. Si vous avez un pamboli biso to investir dans la province, dans le territoire na biso, biso mo to sala ke mboka lima. Tolu la kapoto point. Si ba bindele ba mo ba volonté pour développer ba tana bango. Indépendance, tcha-tcha, tozuiye. Oli Pwanda, tcha-tcha, tubakidi. Bambote na biso biskamion somozuli bakwa pour la biso bisusu na banda pour la bino sur internet to pesi biso bisusu mbote belé. Vous comprenez déjà l'annoncé bino le lot aux années 30 juin mokolo ya indépendance ya République démocratique du Congo ezali mokolo moko etika gravé na mémoire congolais nyonso peu importe ici koza peu importe musuni to shawarma ozolia yebake lipanda na biso to ayaki yango le 30 juin 1960 où ezalaki pour la libération il y a Congolais et bon la libération c'est plutôt libérer l'esprit na biso na ba monde ba faire et on peut lisusu lelo to zomi libaku ya ko solana bino ko beta na bino lisusu masolo et belé na invité na biso to zane nesika oyo to ko pesa maloba ko se présenter à ko ibisa biso peso kwa zalinani. Bonjour papa. Ah bonjour président. Tozane sema ko yamba o lelo mokolo alipanda est-ce que vous pouvez bisa bana mboka o bazola nyo awa na République démocratique du Congo pe bisika nyonso bazali ozali nani osala kanini en fait baye ba ozali. Merci journaliste. Naza congolais. Naza to ya Nord Bangi. Et naza gérant il y a centre d'accueil il y a communauté à biso 51e CIM. Nord Bangi, nous sommes résidents à Karawa, et nous avons un voyage, et nous avons un parti économique pour nous Bundaka, pour nous Bazara, et tout ça, pour la dengue et tout ça. Merci beaucoup, mais il y a des Mokombo, Baye, Bakomo, Nayo, Baye, Bakomo, Nani. Na Bazete, Baye, Yinga Mingi, na Kombo Juna, Juna Kopolo Martin, la Benga na Kombo Wana, merci. Ndeko Juna Kopolo Martin, Aza opérateur économique, Aza gérant, Naba Makambo Belé, par BTI Azali parmi Bato Azali Kobatsali Banga pour le développement Boka. Et bon, on a Ndeko Juna Lilo, au Ibisi Bisoza na Nord Ubani. Biso atoza na Kinshasa, mais tout le monde est à Moro, Kinshasa, Nord Ubani. Et bon, si j'ai l'autre lito sur la nande de Juna, vous comprenez qu'Azo pesé, Aza Pena Moto, charge et belé fan de l'école. Papa Juna, n'a eu le mot l'autre lito le bas. Différence, il y a un monde d'affaires. Affaires entre bateau basé dans la capitale, puis dans la province. Pour apparemment, à Kinshasa, Batunion sont si j'aurai toujours dans la capitale. Comment Batunion sont basés dans la capitale? Éviter dans la capitale, tu connais l'eau exalté. Il y a un peu ça, il y a un repos, il y a la capitale. Donc, monde d'affaires. Il y a pourquoi Batunion sont basés dans la capitale? Basés dans la capitale, tu connais l'eau exalté, mais surtout dans la capitale. Ah, merci journaliste. Na banzi était moto il y a une vision à Kinshasa et ça problème là. Mais ngai il y a une vision à Kinshasa parce que na yebike place ngalaza condition la za nango. Nazo bika tango ko lekana ba o baza na Kinshasa. Ngai na envie à Kinshasa. Quoi ni na envie à Kinshasa. D'abord premièrement na musa na sa. Naza ba ndako installation makamunyo se vandi. Hein? Par rapport à Kinshasa, les lots qui est au commis boui. D'abord, aux Ostala, mais aux allocataires. Aux Ostala, aux utiliser résidence dans le mais dans l'intérieur, tant aux autres comme à l'intérieur, aux Ostala, Moussala, et au bout de Tabanda, pourtant, ils sont Tongama et Vandina. Ce qui est à Kinshasa, ils ont pour eux-mêmes des accueils. Tout ça, tout ça, Bunda, Moko, puis tout y a pour la santé, parce que pour les provinces,
matériel mosusu lokola ba scanner et comme dans la province nord Ubangi te mais tu es obligé pour y prendre la soin mais ça n'a plus souvent surtout envie à Kinshasa pour y aller parce que conditions la vie toujours qui la pona tant nous sommes à Kinshasa ba belle matin c'est que nakati kuna makambo bien ça makambo ezali atende nini premièrement c'est mais diko na zo ngopam moi nanga ba nanga ngamoko ba famille so ba ina sali bon ba zo kispa hôpital ko la Karawa ezali renommé na monde même na Congo mobimba la province nord Ubangi hôpital la Karawa est soutenu par les américains les autres tout ça ba missionnaire baza o ba soutenir hôpital wana donc on a envie à na kimte de deux ceux qui n'a bougé qui n'a tini biloko uti butembuye était comme la bomba était comme la gemena donc la zana à l'aise d'ailleurs na sommet na Kinshasa na tina maso aikei ba to ba ya Kinshasa pour na ko loka peut-être mbongo mais mbongo pe za intérêt mbongo za intérêt mbongo za ngite business pour tous tu sais qu'il y a une opportunité totale sabino biso to le toujours comment za Kinshasa te mais comment ça dans la province et les autres même bino na nord Ubangi to yebi bino nord Ubangi gérant où tu peux sa biso au sali bacha biloko Karawa en fait il y a mon des socles de bana poto ba biso parce que bana poto ba quand ça investissement faut y avoir pour investir na Kinshasa mais yo za na carte intérieure au bi que pour na pata ezali mamboza bien yebi ça ba mo fonctionnement ya ba monde à faire parce que biso tout ça la business pour tous to la pas nion sur tout ça ba faire yebi ça ba mo ba faire une est-ce que fonctionnement en rentabilité ça pena pena na kim des fois tout le monde a la circulation est-ce que on a payé ça rentable bon merci moko na tu plan ya transport oui Gemena Karawa Zongo ce qui transport est ça mon écoute et par rapport à la transport tu dois foutre dans la Kinshasa na intérieur ils a cher ils a likolo ko leka na intérieur so lui transport comme na Guadeloupe Yakoma Guadeloupe Yakoma c'est 200 km transport ils a cher mais ba opérateur économique ba musundi ba somi ba karna ba mituka na bango nde bazo débrouiller lokane bazo débrouiller nde bazo tonga banda par exemple territoire na province nord Ubangi territoire où il y a bango bazo mi s'opposer na bango bazo bunda ki ezala développer za Yakoma c'est Yakoma bazo tonga na concurrence bazo sala makamana bango na ndenge na bango ke territoire na bango ke liboso etiki wana so koyo komi na Guado eza na bato mosusu à l'époque ok côté ya église moko maréchal mokuto asala hein côté okende mobile là sur la nyonso ko banda ko ya bien ya propre donc eza ba opérateur économique ba telingi ba lobi que non mboka na biso ko zala bonité il faut d'autres raison pour laquelle le lozo mona biso comme na Guado mo banda pa kitoko et fandi par rapport à l'époque ndenge tozala kana papa na 14 na bandi na badio na yo o exposer les biso business moko na intérieur ou ça biso domaine de transport c'est-à-dire que transport est plus rentable à l'intérieur que à pas na kozola ni tout ko les botia kabubwa ko rozo motindi koti na intérieur ezo c'est lombongo ba poussa ba 100 000 50 000 moko par personne donc yo mo imaginer 30 personnes à bis na yo pendant un mois na combien mais papa na zone toujours place wana yo le ba na concurrence dit que les lots soit tenu moi des niveaux na Kinshasa a chez muto avanda environ bon ça si que muto uti poto ya yepena na no ubani atomi na kwa des niveaux atia mo pas location aujourd'hui ba to ya bion ba kofuta mbongo esengeli to ozala toujours ba mbongo ya miniature bon mbongo ya miniature ça mbongo ça mbongo ndenge ba fa na poto mbongo basi ngao par rapport à ça na eza ka mbongo so eza dollar eza ka mbongo franc congolais eza mbongo eza c'est fait eza mbongo euro eza ka mbongo mais pour mes abos ba organisme mosusu eza na nord Ubangi wana ba vision mondiale ba ima ndako wapi esa batonga bandako kuna non c'est un ndako ba particulier nde bazui bazo futela ngo mais ceux qui ba ndeko poto ba tongi ndako wana gouvernement provincial na ba bureau même na Kinshasa ba na ba bureau mosusu za louer na location ba tonga ba immeuble na nini na ba bombe wana nde gouvernement zo louer pour na ba ministère mais ceux qui leur ba ndeko na biso na poto ba yé na nord Ubangi ba lobi que non poto investir pour na moko na biso ba sali ba immeuble ba gouvernement provincial ba ko louer yango na biso exemple simple gouvernement provincial en nord Ubangi et le basa ba locataire tout le monde n'a pas papa fait honorable quoi ya Diallo ah bon ndé ba to foutir et pas naé
gouvernement au foot pas. Gouvernement provincial de foot c'est ça gouvernement provincial té. Monter Nzekel. Aux assemblées provinciales. Et ça pour na gouvernement provincial té. Hein? Et ça bloc sur belé wana. O ko to ko tanga ngote. Mais ça belé ba foot là. Mais c'est question pour les exact. Bande ko ba volonté ko investir na mboka pour être mboka développer. Na petit exemple moko. Donc il y a quelque chose qui est dans le supermarché. Mais pour nous, mon côté, une initiative qui a créé un supermarché dans la province de Nord-Ubangi, dans la province de Guéménaté, dans la province de Mongalate. Parce que les autres, il y a un kin, tout le monde a un kin, tout le monde a un supermarché, tout le monde a un bloc oignon, tout le monde a un. Mais ce que l'on a au commune de Nord-Ubangi, ils ont un supermarché, au commune de Guéménaté, ils ont au commune de Nord-Mongala, ils ont. Et ça, bloc Moussou, eux, ça, comme bon, on a un imprimante, donc bureautique, il y a ma casse. Eux ont multiplié les documents, les exacts. Donc, si vous avez un bureautique, vous avez un informaticien, vous avez un imprimante, il y a bien. Eux ont produit que nous avons tel document que nous avons, ça, la maison, tout le monde a bien. Eux ont que nous avons exact. Si vous prenez un ami qui est là, et là, on a constaté que qui n'a pas dit que ça été que pour le barré, ça va apparaître. Ça va apparaître. Parce que qui n'ont son à la vision, il y a poteau. Or que, bah mindel na poteau, bah la vision qu'il y a Congo. Vous voyez quoi non? Mindel a ça un projet qu'il y a Congo pour s'enrichir à zone. Mais qui noir, à la province naïe, pour pas que ce soit tout à pour le Toyaka. Comment que tu as développé kuna na yakin na fandi or que baté bele ba simananga on ko ya na yakin eza ko souffrir c'est tout na nga wazana na Nord-Ubangi o ba dota ke petit na yakin na o bien na ngai o boy donc on a le quoi si ko so kinza ma pamboli biso to investir na ba province na ba territoire na biso mo to sala ke mboka dima to lula ka poto point si ba bindele ba mo ba volonté pour développer ba tana bango. Justement, c'est toute une initiative qui est développée par l'État. Et qu'on appelle ça. Et c'est un journaliste. Vraiment, avoir commentaire exact. Pas n'importe où. Manière papa Martin a exposé les bisous par la réalité, par offre, il y a une opportunité à investir, par supermarché. Tala, moni yom to na poto ta mo ta mboka, lo ba di boso lu ka ko ta place au monde ba cha ba karo, za une intention lo la ta il pas pour ta supermarché bon mais maman kuna papa le biba quincaillerie Congo eza chantier ezo senga batonga ba quincaillerie bokele bocha ba boutique bokele ba bureautique kuna ordinateur ezelo to so kanisi lo ordinateur oluki ba tuche kuna e ko selombo comme ça là la kamba immeuble la poto mbongo utakawa et kendara ko selom sala kuna papa merci beaucoup tozo chité mais dans ça le logo monte lito fo là to lobeli bana ko monyo so même particulier de lito de la ba pour mata bazo bundele kolo libanda et c'est simple mais curieusement ça n'est belé quand na bango kuna ba ebi boss full boss mais awa pas na bango peut-être ka utape na intérieur wana bansu ba utape ba non ba mais au cas moi ça na caso est-ce que vous avez un message moko bref pour le bandi ko biso ba combattre to ko bundela ka mboka to moni ba o bando bunda président Fachi abendi bloc mususu ko ba ko bazaki dans mususu azana eloko te tango ya boluka sami aba de tonga est-ce que ba batika na ba ozo maile te ozo bundele ko lozakuna mais a be tango ta azo bundele ko lozali bana mais awa pe azaka na ndako na chambre salon ko lo ya o le que le foot en bon hôtel o vandita na moi qui eto na o tonga bana binoto na veni to somba moi couleur na lupa on a mis des messages moko pour ba de ko biso ba combattre. Bon, merci. La réponse est dans deux phases. Première phase, c'est pour les combattants. Deuxième phase, c'est pour les combattants. Quand on a des combattants, ils arrivent. Bakei. Tout le monde. Bakei, on a connu. Mais Balouki, Bazubé. Au lieu que Bazonga pour investir dans le Congo, Bazo continue à investir dans le Poto. Donc, l'objectif est que Awakaka est un cas de Bakei, Balouki, Bazui. Na ba province na bango na ba territoire na bango ba sale le côté donc pour aller na ba qui na espèce de réponse on a deux phases première phase c'est moi yabi bali ezana ba consommer na Congo na Kin baza na moyen
mais na mboka na village na bango na territoire na bango na province na bango bazo continuer kolaka na hôtel ozomona on est inconscience mon awa na kin bayebi kaza na moyen atambolaka na jeep condition nyonso alalaka bien mais na village na province na nord Ubangi na sud Ubangi baza ba locataire soki batie ba campagne omoni hein petit na soko za na ba province moment ya campagne to yeba ke ou aza moto malonga ou aza moto malonga bazo vima na Kinshasa mais na province oza locataire na territoire na yo ki oza la campagne oza locataire to oza na hôtel nous ofuta ok na ba équipe nyonso sima na yo mais bon oui s'installer na hôtel est-ce que yebisanga est-ce oza suivi c'est ça le concernant message clé est-ce que oza suivi oza na mbongo te bino batika bana mikili biso pe bakino to ngana kino to betela moto lo beta to ngana kino mais est-ce que ici kotika ba parents est-ce que oza na casa pamba bandi kuna ba combattant lingi bino mingi na yebi ke boko sala su ya ni koleka to zo mande to bomisa mboka na biso to bomisa ba province na biso to sala nyonso mbote belé na baka toujours misapi ya vidéo yo ko raté te a tribune teni depuis Israël on a pesi mbote pas honorable Jeanne talara yo mama sans yo mobulu et bon mo soki na pesa moteza lo na sumu ki mo DG Farel ya yo pe moi na komi déjà papa to komi penza okena suka habité mo déjà na linga kina le balo ko suka suka mo so ko tasay mo kambola ba féliciter OK au moins ba député na on mi sangana na toucher place mingi bazana ba résidence na donc honorable Jeanne honorable Didi hein parce que la résidence na bango fanda na yakoma osusu eza na bato osoma biloko wana c'est que ntango totika wa kei Jeanne ngo epa na ye na bado epa na yakoma aza na résidence ozomona bato wana donc ozomona eza biso ezani soki moto asali makambo malamu bandimaka non asali malamu eza mpe na bato mosusu eza bapesa bango likambo oyo na province ya nord Ubangi soki okiti boye otuni aigle Arthur Sidea pesa bato ebele mosala voilà mandi donc moto ki a critiqué azana mais oyo epesaka biso pasi ezali mais c'est top aza na États-Unis auti bosobolo mais aza na ndako awa na ki aza na platension na bosobolo donc azosunga bandeko na bosobolo tom aza na États-Unis bavie na biso ya marke aza na pale na yakoma donc c'est que eza na bato mosusu bazolobaka ke naza moto ya nord Ubangi mais kuna eloko eza ti bakendeki balaka na hotel sikoyo mokolo moko batumba bango na hotel wana parce que hotel oyoki oza na mbongo ebele. Merci beaucoup papa Martin tokomi vraiment na suka na yo na bandi message ekomi eza interpellation mpona biso yo tika bino osali lokote kende tomata ndako ya chambre sala mutata sekio meza ya yo eza ya yo lelo vraiment tolobaki tomemeli bino nord Ubangi awa po ke to bana kotalisa bino yo pe muta nord Ubangi yobi kosali no eloko te erango banda koyeba kimamba mosala apa bana nord Ubangi na pesi bana kongo mbambote yo pe na province na yo sala quelque chose ekozala malamu okosunga bato bazali kati ya province na yo. Bon papa tozokoma pana suka bato bakoyi ntango mosusu kondima te koza motu pena nord Ubangi mot de la fin na nio beta mo pena na ndinga kati bacomprendre koza pena moto akati bon biba isu bisipa angoni ko e bon contre te elekeni bibara ayata bisu tingbandi tinor Ubangi gouverneur te Izato bibara wa courage mo ki coordonnateur mon province nord Ubangi ko province de nord Ubangi a Gwegozu bibara Marie-Claire Kengo Mouangul Masanzoni na Jeanne Ngo ikin province nord Ubangi bosengate doit investir Kodrodin Nozu bibala opérateur économique zoa député provincial sénateur nord Ubangi. Merci beaucoup. Na recommander donc vous comprendre bino moko pena apesi pena yakuna biso tozo continuer toujours ko isa bino yo tali vidéo partageant na baninga comme c'est la moninga message mon to bomba na poche la thésaurisation et ça biso toujours thésaurisation eza bien te mbongo panza na ba boîte na baba
a multiplier le cours aux sunga bato misala ba be mo so ba ko la ba be patron ya pas investir ba be mo patron to mo milipo ba be mo to business pour tous nous a toujours beau s'abonner massivement à la chaîne à Bisso ou aimer ou s'abonner et puis partager vidéo oyo moninga pe azo évangile o ndenge on va toujours évangile na ngesu ka na bible té mais na bimela bino pe na business peut changer Bisso papa Martin to sepeli ko yamba lisusu eza plaisir pour la Bisso oti kitala ba gérance o gérer ma modèle mais pour disposer temps pour la Bisso vraiment nzamba lola pa pour la faire ba business et ma lisusu yo posa na poso prendre part d'émission ba numéro la Bisso est affiché au bas de l'écran benga Bisso ozo ba précision nyonso pour que ba prendre part d'émission nous avons besoin de promotion produit na yo benga toujours ba numéro wana toko pesa yo ba directive ni sengeli pour ça toko termine na mikolo mizali ko ya bye.